kunga 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 ya kunga 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 no kunga 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 la kunga 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 ya kunga 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 kunga. Bien notre cher fidèle de Talalelo News 10, merci d'avoir choisi votre émission Talalelo, une émission du genre socio-culturel, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur vos invités. Et voilà votre humble serviteur, le Mbokate de la presse, Julien Botalatala Talalelo, na cadre ya Mekato plus introduction ngai le Mbokate de la presse, toujours dans le système ya infugama des téléma, intapoint tout son on a bino yonda kuna chaîne na bino Talalelo News 10. Le lot Zabongo na invité na soto to partager na boy ba mingi oboy ba kité a bengi Botalatala bi Botalatala message ezali. Dernièrement bomona ki tozola no ba artiste et musicien ya Viva la Musica na ba animateur bomona ki masole za ole kawana na kati ya Viva ya zali bongo artiste drummer ya Viva la Musica ya orchestre na biso ya Papa Wemba auto kotika biso mokolo dimanche 24 avril 2016 na mboka ya Côte d'Ivoire et siko pipo bomona ki image nde tozola ki bino na Papa Wemba avant que de Côte d'Ivoire et puis na ndenge mamuna so ya ko lekana ba image nyo sote ya kotika biso mais Talalelo nde tolobaka eza nini Daddy Pef aobi azana message à kopesa yango nga le Mbokate de la presse Julien Botalatala avant to kota na kati na remercier bongo nanu Daryl Diwantesa caméraman nanga et pourquoi pas na El Sibli mon Nevin Poutou monteur na biso un grand merci na mère Mila Bela Dinganga na Londres na Australie na pesi mbote na Sydney Langa na pesa mbote bongo na code Willy Moucheni un grand merci à Willy Moucheni avec la créativité Willy Moucheni en tout cas merci beaucoup vraiment un grand merci et si Kawapi Julien Botalatala azali manager ya ba 3000 nyonso ça dit que 3000 ya bandal sur avenue Tonde 3000 sous na bandal wana Nico Hotel 3000 sur avenue Balari 211 3000 na Kingabwa 3000 na Matonge sur avenue Luozi Cosma couloir Luozi Kalamik ba otombole la bino boss Nico 3000 na Kapela 3000 na Lemba 3000 na Kasavubu bon séjour na mboka Malili kuna Nico 3000 sikozali na pesa susumbote bongo na moto ba bengi le champion Malela de Londres na Anvers Jaffa Nzengo aux États-Unis Guinée le Kenya na Allemagne pe Yves Mavambo et si émission na biso Talalelo le kakavuma na Bundes Image TV merci beaucoup to betana le solongo lo sako Daddy Pef yo mo ebiga ya rolobela rote bonjour Daddy Pef, votre impression par rapport à l'émission Talalelo, ezambala liboso to le l'émission Talalelo tozara no jour Papa Wemba boyaka au jour matanga ya Papa Wemba mais na habité vraiment message ezanini parce que le Botalatala il faut na loba ezanini bon message ezali kaka bana kin bana Paris monde entier boyebi moto aza grand drummer Daddy Pef moto ba succès que venema na vieille. Donc on a vanné beaucoup d'années et ça a liwande mtekabola rabato. Bon, on a vraiment nangana lo barake. Nazagi na maître. Donc maître a l'issoté. Maître de votre maître azali sous-sauté. Donc ego magambo yako ta la vie ya bato poto na balifanto, tozana ba famille, to futara ba pala bato. Siko muta banda osala ke masolo ane kende azati donc ça m'a boulé makambo mososo po azati et comment nyaza suste ata bosende ne comment nyaza te donc il faut na ndenge maître à forma biso donc faut na forcer na lakisa ke ndenge nini jego kende donc message na nga yango wana na vandi banda tote Côte d'Ivoire tile na vandi na monique non il faut ma solo échanger pour mettre azate pour mutaleka ki azate parce que tala siko mutaba na travailler na muto aleka ki muto wana azate siko ezande na ebike boza partout bota la biso na États-Unis na lobi bongo na Guinée le Kenya na Sydney Langa na Australie par Australie kana mingi te anniversaire ya Jenny Langa na kati australien ba sepela mima wetu na kati ya Londres un grand merci na ma Elisa Pedro Monoko Bank na kati ya Londres kuna mais apparemment
ba suspension besoin ki bino nyoso na ba Bob Jambuske to zalaki na Archange na batutu mais bobuka ki mibeko ya Viva bokeko beta concert sans autorisation ya hiérarchie ya Viva naza na preuve parce que bandero les mataki déjà que non et puis okendaki te ce qui dans lobby c'est trop dit moniteur via zalaki ezaka msubo liloba oyo ponga na vana vie 15 ans banana koto orchestre ba orchestre tout et salami nga na omona na kenda te preuve aneke tant tozaki na vie grand maître ya banda biso petit et ça la plaisir vraiment OK pe place mon ba bengsi ma Daddy Pef to Zamba to Archange to Guilhem Adova to on autant rabato ka ici ba chebino libanda ba guerre bangona bazaki na viet na système amagam via zaki na gingandi te azaki na équipe wana mona ki wana nde via zaki na bomba côté wana est-ce qu'on entend na ba biscuit pe bazali wana te yazala na vieta na pire esprit yazaki na viete vie mo yebagi ke moto yo nazo meme pona bo po azaki mayele trop ve wana ebagi na mema pecho yo pona boye na mema pecho na webselo mo touchanga na nde totika libongo via tikanga na grade ya chef de discipline bien sûr ma bango soit disant de bazoloba mbamo ye mamo zazo chef de discipline te chef de discipline na ngandi nani avotaki yo vie donc tokendaki sona biko kosa ke na ba te non c'est faux tokendaki matadi ezaki invitation à pire vie na ndenge papa mba bimisa biso na miso bato pire vie benga no ba petit na mo anniversaire na mo eza koto yo ba petit na ngona lingaka ponde tozaka na mtana na ba fan na e boya moi na ba mona bino et ça la moi jar ezaki na concert te ke ya mbongo ba futa bato zeka tokeke invitation à veille à fête tokei oyebika ba séjour ndeza kama bovandi vie moto baluka to nini ndenge zala kaka papa masi forma retour to ya boye suspension na bengi chef d'orchestre na ngatosha petit ben suspendre bino mais ngana bina masolo onde so ba suspendre mutu il faut l'être zala est-ce que to ka to beto mo le solo mondambo parce que na yebiki na Suède ba benga yingai ta ba mona ba image na mosusu Daddy Pef to oyebisa ba ba tala partout dans le monde. Est-ce que tant bozongaki tant monana na présidente Amazon ya Viva et après ata ko sololola na par rapport à suspension yé pe azoki tant so na bino bezaki ndeni bon mère maman na biso na ta maman bota biso doaza maman ngana ko yebisa ngane na zabo banana kota Viva na ko solem so na mère mbala moko ya ko solem so ka boni bana ngai Daddy Pef et puis surtout par rapport pas comme présidente par rapport il y a les na ba banda via zala ezaka mso ba we pas vie papa na mnaza kuna boni bana pa mama bana baza bien kosolanga na mère yango wana bon au monde to solana mère te parce que tant te ba makambo mère azaki touché faut tike calme to yebeka mère a osala tuka to solola mais mère banda ko solana ba chef bazaki likolo na biso surtout no zelaka message que non maman lobi boy parce que yo zana mère tembe nini au monde ke simba te tembe simba nango te mais ngasko selon ngai na mona ngai ndenge nazaki na ekumanye azati siko na dans la vie nanga masolo na ngai fona zala te ba mona lokwa via zate pecha ko monzuluka pecha ko mosanga akomolela ba mokate nani azana sima ya Daddy Pef nani azana sima ya Daddy Pef bon mutana sima nanga te bat ba comprendre kaka ke via forma ki bizotanga zolo ba lokolo Daddy Pef toleka c'est le moment liwana ngai oyoka ngote vie sabimisa na beta ba album ebele atelo nyovuma bat ba bien ngote ba massa mikoleza ba jeune ba Fabrigaz ba déplier ki banane yo mozomo na kaka Jésus tourner siko biso ba mbiaka pe 15 ans déjà na vie na kota vivre na 2003 est-ce que 8 ans ça la réfléchir vraiment ndingo aux ngolongo na yo moko consciemment bon ngai na monde na zake pas maître nazo expliquer on nazaki pas maître tant azo former monde koki petit donc obunda komba o donc ngana monde na obunda na komba mais ba comprendre qu'avec le temps ba comprendre avec le temps Daddy Pef ba te belé bazolo ba yeno babi oza yo mokote babi o bo comprendre mnoke o les évangiles selon Daddy Pef selon ba Archange pe bino nyonso si bolinga da bulu wana banda kala déjà eza nini te kolinga bul anga na osola na Archange te na osola na ba samso te na za ngai ngam na benga gi
non solana bangote nga mutu na benga goliza makamuna ngai nga via formanga nga donc to chano Daddy Pef grand batteur a beta l'événement na vie beaucoup l'événement souka biso to ba étoile sans ezalaki sans ebungi l'étoile batika na lumière ce que yebisanga orchestre ni na kisaso nga na frontango eboyanga to lungo na mutema mabe na ninga na travailler na grand maître yebisanga orchestre ni Nabi Botala biso partout dans le monde, ainsi vous comprenez déjà message ndenge zali nabi boza partout Botala biso Willy Mouchen code, c'est-à-dire qu'avec l'agressivité, impresseur Claude Ndombasi, partenaire Nabiso et Sikawap émission Nabiso et les Kaka et pas partenaire Nabiso Yves Mavambo na kati Allemagne kuna chaque samedi na 18h45 et Sikawap émission na sota le lobo landango pe on na Bundes Image TV et pourquoi pas na chaîne na bango pe sous Cepelas TV. Un grand merci na mère Milabela Dinganga lokwa to komo chité Daddy Pef message européen ça ba Hollande partout dans le monde. Bon message ezaraga Ambrazio baveyo mo bi colonel wana Panama na mère na ba petit tout au balingara la mojika au balingara ba petit avier donc bo soutenir biso makamboza ya bien bo sentir bo soutenir Pef contact na ngeza 081 017 96 62 081 017 96 62 mais là on a besoin toza ba étoile donc azan libabete donc ndenga via former ngana na étoile na libabete donc azam tangoya avec le temps ba comprendre oyo nyonso batenga ke pona solana bana mikili na de ya vie na toujours tozaka non église na de ya vie kuna babi oyo akotambola na kombo ya ekumani toza sima nae wana ba viari jana bazake bele bana poto délégation utabikili ngazwa ka solana bango babisinga oyo akotambola na kombo talaka merci que nous lingaka Daddy Pef à travers émission tala lelo ba so partout Daddy Pef ndenge olobi au tracenzela évangile selon Daddy Pef mais moi respect ya siko uta na bao bazao kamba pe bino esala vraiment pe bien makasi naza bien na bango neti mbuta tosha na pesi mbote bazebele ba masa tout ya mouvement bazebele de chef d'abso tosha vient nga bendo son pompom yake hein donc basé belé mais lo mo kana opesa papa chéri moto pamba vieux mo yebi makambu vie vieux yebi no sala petit papa chéri jibe pena azana simana bino benen ezanini mama Elisa Pedro monoko banki yo kamoni vie aza vie moko idole vie beaucoup moto akolongola nga souci sans vie de gozala yegaka donc vieux bataki na bandal ba mona ki vini nga pesa nga pouvoir na miso bato Petro zaki na vie wana yeyo Daddy Pef grand drummer petit sakana na beta o bazaki na bandal bayebi ba monaki ba ve na nga 3000 Nico bayebi les boss Nico les boss des boss hein donc ma solo zaki toko pas bonne chance quand tu ba toujours ceux qui simbi to soutenir kaka parce que botala tala pétang azwaki décision ya tala lelo bat musupi balobaki est-ce que yoko koma lokola nani yo mais tala lelo to pesa ka chance les boss Nico 3000 Daddy Pef ye to pesa chance de to solo la ki ne ma munyonso to soutenir ka ba yo ba olunga pe ba na ndenge pe boss Nico 3000 soutenira ba artiste mususu na bosala mutu moko na boa ka ve na ngai do muzamba intouchable Didier Phénomène 1000 étoiles poyo yebigato ana ki phénomène phénomène un grand merci après ça inga place ta mère milazaki na kin na flat na ye na lemba wana en tout cas Didier Phénomène na kati Paris na peso bambote pour bosser peut-être Chims Kabengele motema de la té maman na Brian donc moi deux trois personnes et puis to clôture nazo boa oza Daddy Pef drummer à Congo pe Afrique centrale donc yé yo bo soutenir yé mais avec le temps bo comprendre les étoiles bon comprendre regarde bino monde tozali Ambrazio ba grand prêtre bana Sarbati to kini mobimba na lela bino fort neige ngono mama ya ba petit na Palin Rachidi Emiliane Kenali donc bazay belé bana kinbo soutenir toujours matali mobimba bino moboyebi merci beaucoup. Vous comprenez que Matadi m'a décidé où t'es kuna na Matadi na Matadi kuna ni bana pesa bango pouvoir. Un grand merci n'espace ba PCBiso salon Serge en tout cas na peso bambo te sigo za les États-Unis na mboka Gilel au Kenya. Un grand merci na mi mawe puis tantine botala tala lelo to ba ki to pesa bino ba information na source pena nucilité. Ne passer le vol ba ki un grand merci na ba tout botala biso Mama Titi Pedro la source. Merci mingman na bino no botala biso na Tunisie Yannick Boyaka Ingila et pourquoi pas na Caprice 7e bagarre bolingo bien 13e apporte en Autriche na PCP Patrick Igor Mbote ka kuna na kata Paris merci beaucoup mère Milabela Dinganga kunga 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 kunga
kunge